Massa, bonjour. Yom tote kama tembele. Bon mama bino aza. Mama bino en hôpital. Yango te kama tembele. Siko okenda classe. Ouchi wapi? Ouchi kingasani ti bandal otambusa kama tembele. Petsina ngai. Moniga mwe sara mawa botala bena mwana boye boga mwana mukie atambusa matembele mère na bangana hôpital donc ninga za boye azane lokoti atamboli bena depuis kingasani azotambola poate kama tembele po azwa mwambongo mama na bango alia siko matembele bosombi yango habitabe so so bina habitabe apo bino boteki siko za âge ni oza âge nini 10 ans oza 10 ans ke 11 ans babotaka yo moko boza combien tozaka 8 misatu bakufi totikala 6 ozaka 8 misatu bakufi botikali 6 ça va problème ezate omoni ndako Fouyaka, Sogoye, comme ça, na olukelo mbongo baksa matembele susu. On a pêché au foutu transport. Ça va. Si go ningo za oké na ngochi wapi? Etikali combien de mipiko? Misatu. Misatu en combien? 2500. Bon. Na somba onyo so. Chasser ça. Bon, zoe mi pico nyonso. Sawa. Sikoyo mi pico esilia. So ndenge sili boya po osani. Okenda kumba moko. Mazwa. Comme ça. Okenda kumba moko. Yo komono nani? Shadrach. Oza classe nini? 5e primaire. Vous travaillez bien en classe? Ça va. Bamboa bazako banga bamboa te? Banga bamboa te? Quoi ni? Mona mesana bamboa. Boso ba bo mamboa kote oza olinga. Te. Olinga te? Ça ko passe Ça va. Oya sumu koni? Lobi oya? Bon. Pisa bana poto mbote. Oya sabango ni? Nakoya lobi. Te bana poto ba otala o na batu ba otala. Oya sabango ni? Batindelo mwa kode batindelo baksa matembele. Yesa bana poto botinda na baksa matembele. Bana poto botinda na baksa matembele. Ça va. Problème est ok, bien. Bonne journée. Ça va. Oya lobi? Ça va. Bon, binomo bo monigaga. Donc voilà. Bon, ils ont dit direct, ils t'ont expliqué bino ba réalité qui ça. Donc botala gaga. Bon mon que moi no mère na bango vraiment azobela, aza gravement malade en hôpital. Il y a sombi ba matembele poate kango na ba détails tout ça. Donc voilà. Biloko boye siko ebotala mwana âge à 10 ans. Azotambusa matembele, donc batabite mama wape yango mona rare moko moalar. Et ça va bien tout ça bani tout sungana et kendara bien. Si. Bon, en tout cas ezalaka ndengwana. Ouais, moi loko ba pecha boye. Ezalango la rebelle te ne fisque $1, ne fisque ata $5, ne fisque ata $10. Pechabo arobaksa matembele belé asengi bino pe merci lisusu abi benado merci na ndenge bosungi e sala bien makasi talaka o ngape na pesi na rolo bate donc na sungi pe kaka mais ko bakabo ezata ba 1 milliard de cas na Congo donc à travers ba direct na ba page to bandola bino ba kaka moko pour bo comprendre niveau nini Congo bena donc ezana na ba problème sérieux tala mwana ajo
Kingasani eza musika uti Kingasani awa shenga na bandal tala Kingasani ti bandal azoteka kaka matembele azotambusa mpona nini a sauvé mère na bango aza na hôpital et puis donc voilà quoi. Donc merci na batutu bolandi direct. Donc abonnez-vous massivement toujours na Sankara de Kunta TV. Tout ça la conception moko ya émission moko ya baboye. Ya batu bana ba kamoko vraiment délicat, batu bana ba problème vraiment oyo bazoluka ke basunga bango pa bandeko. E bando za ndengo wana ndeko tindi mwe loko e komeli pe mutango pa sengyo moi merci et kende bien. Donc talara aidez-nous les uns les autres, aidez-nous vivants. Donc aimons-nous vivants. Zaruto ya rolobate. Donc mboka donc na minito yo batu musu bozolia bozomela donc mais batu musu pena d'abord bazana ngoti to bazana ngoti donc mboka pena donc na minito yo eza pena na batu bazo souffrir sérieusement. Eza na batu vraiment bazo souffrir sérieusement pour moi na 10 ans boy batu boza ba parents ero imaginer ka moi na 10 ans muso ero alali ou bozo linga muso alia ou bien muso azotala dessin animé mais o auti pena Kingasani azot beta pena makolo po teka pena matembele. Donc voilà, donc ils ont vraiment pas si makasi. Hein? Donc à travers direct, bon, nous vivre kaka ba réalité, n'engeni makambo ezali quoi. En tout cas, merci na bana nyonso ya poto o balandi, merci na bato nyonso. O moni pe que hein, au tout isami, aux ana moi $1, moi $2 et ça la bien pecha matembele. To canceler moi loko, hein, asoka zata moi $10, moi $5, moi $1. Tanga senga bino merci ngai te menzambe nde aobaksela bino so ebele. En tout cas merci beaucoup. Ouais. Au revoir et puis à bientôt. Elodie Fefe Nambourg tala pena bakaya boye hein papa Richard Mouyej Mangenz Mans Anderson Yimbi hein Barita Bola ba Guy Malela les princes de la ville hein botala pena bakaboye ba Golf Gizola. Amos Mbayo le pasteur Android botala bakabo vraiment. Papa Richard Mouyej Mangenz Mans Jean-Marie Chizainga Junior Chizainga Cédric Chizainga hein bakabo donc to sunga vraiment hein Dorcas Kabibi talagaka hein Bakotila David hein talagaka vraiment hein Nadej Kasongo Valencia Black Star Talabiloko abu Talabiloko abu Didier hein Nzita very strong. Ah Didier Nzita very strong. Si Valencia Black Mbokeza Robeba. Clover Kasodi donc voilà. Rida Manza Nzulwa hein. Rida Manza Nzulwa Mabanzulwa ouais Rida Babanzulwa donc talaka yo Saint-Valois Paris 16e Saint-Valois Paris 16e tapena makambo boye hein Saint-Valois yo za na 16e kitoko petsa matembele koto talaka yo a plein Ramadan donc tinde que ça la bien Elodie Fefe Nambourg moi ça mbongo hein Anderson Yimbi talaka Christian Chris merci vraiment na $100 le bureau tinda petsa matembele donc a rosunga mère na bango kitoko hein Christian Chris Robert Nsousa na Suisse tonton Nsousa petsa matembele yo et ça la bien makasi talaka Blaise Boma garçon formidable et ça la bien Nana Benga hein Nana Benga Motema Dadi Bimba et puis Jelingango ya Karine Ngango Dadi Kitoko ya Sandra Kitoko Grâce Kitantu Pichumbongo Fondation na Ngango yo esunga mapase mampata Gladi exaucé tala pecha matembele yo donc nalingi na yoka nalingi na mona vraiment volonté na bino pecha matembele pena pesa merci que atika ba yaya bosungi ngai ata 1000 francs congolais ata 100 francs ata $1 et ça la bien pour yega ate mes mère na ba pena dans hôpital botala mona a jour merci bye ba bonne journée na bino. Ouais, bon, connexion zaki moi mobolo bolimbisi. Donc ndé tozaro lo balobi tozaki na Shadrach
Shadrack ayaki awa mwana oyo batu nyonso boyoki vraiment mawa par rapport à âge na ye aza na 10 ans ndenge azoteka vraiment babiloko mpona sauver maman na bango aza malade. Donc Shadrack topesanaki ne rendez-vous lelo na ndaku. Shadrack a respecté rendez-vous aye, donc auti vraiment kingasani toujours na même système, auti makolo de kingasani ti awa. Donc bato yo bazalaki ko chat tembe msusu ke mwana wa uta kingasani te azo uta vraiment kingasani, donc eza vraiment réalité, eza kutu ya koloba bele bele te. Donc ye yo aye expliquer nga évolution maman na bango, maman aucho bi hôpital lelo, donc ndeza na tozokoma tina ndaku et pas maman na bango poto luka ndenge nini tokosala. En tout cas batu nyonso boyokaki mutema mawa Shadrack aza na numéro te, maman na bango maman pas na numéro te, appelle na numéro te, téléphone eza te, donc maman pas na téléphone te, donc voilà problème eza te. Nazo remercier tout d'abord Clo l'original, Clo l'original KLM oyo asalaki transfert na ye pona kosunga Shadrack. En tout cas merci na Clo l'original KLM. Donc ye asalaki transfert na ye à partir de France. Et puis merci na ndeko moko aza na Irlande ya lobito lo bakombo na ete ye pasalaki transfert na ye. Et puis bato mususu ebele oyo bazali bakosala ba transfert na zui bato ba Hollande balaki, bato ba payer belé balaki, bato belé. En tout cas voilà, mais todo ça na oyo eza lelo to kende to mona mama to mona pas adresse alobi bazana bozana kingasani kote nini na kota ya nini ya bikuku aveni nini aveni Fatuma Fatundu wana na kingasani. OK, ça va. Donc azana aveni Fatundu na kingasani siko ndenge za boye photo kende kuna na kingasani komona mama aye toujours na biloko na ye lelo ache mwanga ingai moko ache na bamatembele na ye. Osombi yango wapi? Na Bitabe kaka. Donc asombi yango lisusu na Bitabe. Donc eza même système, osomba yango chaque jour. Ouais, donc eza même système, chaque jour akendaka sombi na Bitabe, après tambusi ale na suka nango akamati ake nango baluki mwa eloko kolia, mama paza maladi tout ça, donc asungi pe basombi bakisi ya mama. Donc mwana ya mukio bozomona ye mutazo sandaku, ye mutazo sala ki mama somba mwa bakisi po nenga betaki so lobi baza 8 bazalaki 8 mibale bakufaki batikali 6 ndenge aucho préciser sikoyo. Donc nenga zabo na minute oyo il faut toluka to yebanda kwa mama. Après tant to yebanda kwa mama to yeba sikoyo lo ni to sala nde bopesa ba idée batebele bobi to sala ye loko nini. Donc nde toza awa na batamaka bakopesa ba idée baye ba ndenge nini to ko sunga ye tout ça. Donc voilà. Donc yango moni batu nyonso badana direct, batu nyonso bakolanda Shadrack ye yo ndenge rendez-vous zaki ayaki tokopesa ba idée. Alobi atanga de classe, ozana classe ni olobaki 5e. Donc aza déjà na 5e atanga déjà. Donc bonne chose angwana ninga atanga déjà siko ezaki possibilité nde ya kolia na makambe belebele zati bandeko belebe babengaki babi ndeni bakozwa ye en charge. Ndeni bakozwa en charge. En tout cas eza pe idée moka bien, eza idée ya mabete. En tout cas Nadej Kasonga lobi ma mi sezo tangaye. Donc voilà, eza ba réalité ki sasa. Donc eza kaka na système ya ba live oyo nde bo bando mona ba batu na ba réalité ndenge nini ezo sala ndenge ne lekaka na Congo. A partir wana batu mitema malamu nzamba ko sunga asimbi bino wana nde bo banda ko sunga bandeko na biso oyo baza dans les besoins. Donc ngai moko msu sankara na okokate, peut-être yo moko pe okuno talango okokate, peut-être ndeko mso okokate, mais soki union fait la force msu to kosala eloko moko ya bien mbala moko. Donc na baida boye batebele na mona bokomelinga sankara sala fondation sankara bo egeya nango eza nango avec l'état, mais pour l'instant ezelo moko lobby na ebagite ke tokutana Shadrack tokutani naye. Et ba makanisi nde bandio ya kaka na asir egeya ya pekaka. Donc voilà. Mais sikoyo tokoloba vraiment mingite Shadrack ye tozana ye. En tout cas pona bandeko mususu badako tuna ba coordonnées
ya dans la numéro te maman na bango dans la numéro te tozo kende sur place komona maman na bango boyeba ba détail air mususu air moko. Donc merci pour l'instant Clo l'original KLM mutu à réagir. En tout cas merci na Clo original KLM nazo kende pe na agence sango pona zwande loko atindaki. Et puis anande komona Irlande ye atindaki loko la $30 alobi. En tout cas batanga kombo na été Ndekomo Leona Paris a meki asala $20 mais simbite par rapport à lobby férié zakuna na France. Ndekomo na Hollande a lobby kala mingi te akosala pe nini. En tout cas Clo l'original KLM ye wana za na line mama na ye Clo babi mama na ye abimi lelo yango nazokende kuna na kena nazwa eloko tiaki na agence soki nazwi yango après mbala moto ke ti epa ya mama. Pourtant nde toye parce que ba détail nyonso ke à partir mwana nde to découvrir mama dans la téléphone te mwana pas dans la téléphone te. Donc voilà, en tout cas merci to kozwa bino tamingi te. Ouais, donc to kozwa bino tamingi te. Donc merci na bato nyonso bozali tolongwa sikoto kende. Donc lelo ngai ezaka moko ya otana ngai yo soki bolamba onde tana ngai ezaka mpiko moko bon c'est pas grave za mpiko moko matembe eza combien misato bon zo matembe lango pe zo matembe lango. Donc tant to mona mama makambo nyonso ya koteka oyo ekesila par rapport à âge na yo ko risquer ba prince kingasani makolo donc toluka solution na bandeko. Donc voilà nde toyebisa bino ke eza bato mosusu bandeko mosusu batuna ba mais pourquoi Sankara filmer so na filmer te boyeba te réalité. Donc eza ba réalité à Congo. Mwana bozomona aza na 10 ans donc abimaka akenda koteka po alukela mama na ye vraiment biloko. Donc merci vraiment de toza boye tozo kende siko epa ya mama malgré eza musika makasi po batebele bazoye bateki ngasani wana peut-être bayaki sasa te eza vraiment musika. Donc na ebité na ndenge ba France na expliquer bino soki de wapi donc peut-être am susu mona na port de Saint-Ouen ti Melin makolo. Donc yango wana nde makamu tozo mona. Donc voilà quoi. Donc voilà. Namoni miroir a singa miroir de Bandala bisala fondation Sankara bon egeya donc voilà. Bon merci en tout cas Clo nakena na zelo ko chaki après to oye bandeni to kutana mama voilà wa to kozana ba détail nyonso to solola. Merci beaucoup donc à tout à l'heure restez branchés. Donc voilà pesa Clo merci le bas Clo merci. Donc Clo qui merci à moi na le bas papa na Irlande merci ya bo pesa kombo le bas papa na Irlande na Irlande merci. Donc ado senga ba merci papa atinda na Irlande boyi batanga kombo na sengi merci. Donc voilà toke sikoyo. Donc tout à l'heure en tout cas restez toujours branchés toujours continuer. Donc voilà en tout cas tout à l'heure. Il y a encore dans la voiture. John, fongole la porte. Chelo bassin à coffre. Chelo bassin à coffre. Zela kota na no. Ça va. O to koti tozo kende pa na bango. Ma.
Bon. Tu réponds à maman? Hein? Ah. Si, bon, Kota. Ouais, mais ouais, bien. Pesaye. Fongola, Lagisa. Ozua. Loba, merci. Maman. Loba, merci. Merci, maman, jolie maman. Ah, ok. Bon, en tout cas, il y a jolie Maya, la merci. Balobi, Pesa, Nzambe, Morabininga, Ozong, c'est là. Otalara, Moano, de l'Ogilogisi, Batapoto, Oba, Mutema, vraiment, ya Mawa, Bato, continue. Ah, Shadrach, tout ça, va course, hein. Si vous Pesa, Bawanagas. Oh, c'est plein d'angois, oh. C'est plein d'angois. Tellement. Oui, salut bien. Tournez, non. Ah, Shadrach déjà doit changer. Si. Salut bien ma casse. Donc, tant que tu as na remise à moto mercredi, hein? Ma moto c'est. Shadrach a encore ça va catch. Mais lui. Oh, faut écouter. Shadrach, côté ça. Ouais. Kutana ni papa. C'est ça que monsieur est là. Tout chez lui, Kotanda kutoto kendagi batu wabi comme na succès fort. Si. Bon. Ce que tu changer sur magasin, tu as somba sur côté ce soir. Mais crédit n'est-ce moto mbala moko. Donc oui, maman, en tout cas, oyo clé ya moto yango wana ndenge osengaki moto na yo. Oyo ezali na kati awa ba clé moto eza na kati soki moto ebebi ube loko mwa ndenge wana mpona kobongisa ezali ya yo. Donc voilà. Trésor, bapianga sac na nga mushashino. Parti ya moto eza. Beta chopalo. Ouais, donc wana makambo obombi yango penza bien. Oyo ba clé, hein, soki neti moto babongisaka pine tout ça. Oyo ndeza sko oyo clé pona ko démarrer ya moto. Donc yo bomba moko, opesi muta moto moko. Shadrach. Aspezo ya kaka. Si, comme ça, bozo kende, tout ça. Maman, oyo, facture, eza na combo ya Shadrach. Facture à moto, eza na combo ya Shadrach. Donc, wana, okobomba facture, eza la kisaki osombaki moto. Ba clé pe yango wana ezali. Donc, voilà. Tokomonana, pona makambo ya boutique, et puis na pona makambo ya ndako kobolongwa kuna awa lelo zwi moto tokopesa mpe mwa mbongo moko osomba ta mwa biloko ya kolia osalela bango mwa biloko ya kolia timbolingo kitaka moto te bilambo esali yo bien me ezangi kaka sapato timba fo tosombela ba biloko obima lowa Shadrach azosape koleka bino olalaki omelaji azoka bien te azobela kaka okende l'hôpital comme ça yo po ozonga hôpital. Bon, en tout cas merci na bato nyonso bolandi lelo ezalaki remise à moto ya mama tosepeli makasi na nyonso bo contribuer bozo continuer mama za mama na biso nyonso. Donc kindeko ezaka te bobotama na mutu mais oyo atutisami ayebi ndenge akosunga. Donc osunga mutu nde tosambela komonde ozosambela bato baza na ba prison ozosambela bato baza na ba hôpitaux omonano bango te mais ozosambelela bango
ozo sambela pe ba musuke non nzambe épargner bango na ba accident omoni no pe bango te ozo sambela pe musu mikili musu sambeli Congo sambeli ni donc ba prière ndenge wana ezaka efficace ndenge pe ko kaba ya muto musu omona te o comprendre ka omoni histoire donc ezalaka vraiment na efficacité makasi donc lelo mama sepeli esengo etondi na motema ninga loba na bino nyonso apamboli bino nyonso asepeli na bino makambo sali pona nga en tout cas ezo continuer donc batu nyonso to tinda ba coordonnées to kopesa ba coordonnées poto salela mama boutique to salela isusu mama azwa nanda kunaye donc mama osenga kaka merci na Yuyu Mutumosi hein Yuyu Mutumosi ye pazawana batu bazo sangisa bambongo pe pa na yaza na France après ba kotinda ngo comme ça toye bandenge nini kesangana tout ça hein na lobi en tout cas papa mama Yuyu Mutumosi nzamba pambolo ça va Ça va bien. comment on est Timba. comment on timba vous allez ga Shadrach bon on saka na lipapa hein comment on timba les ga Shadrach ça otangaka na ba ni classe te OK comment on est comment on est Élysée les gars Shadrach hein les gars Shadrach hein Shadrach Oui. yo bande su bilamba faut changer bilamba OK to kendi to sombo changer bilamba hein OK bon lelo bozo moto ebiti to ke sika mama zali comme ça tozo moto hein to pesa bino moto OK nango hein olatisi linette olati linette mi kitoko obimi kotoyo obimi kitoko Alogoli. alongoli Ça la pète. on va pète hein bino be tokosombela bino bilamba nde tosombeli Shadrach boza bilamba ntimba bon nzuzi aza nzuzi akufa lipasa na yo akufa yo ntimba nzuzi akufa nzuzi pazaki mwa mwasi akufa kala olingo sandal sawa toko zulo sandal osepe na sandal yango tosala bino bakursa bilamba lelo boye bozwa moto comme ça yo po banomata na moto banomata na moto sawa obanomata pe na moto Njima batu na yo sawa tokende sika mama azali comme ça bozwa moto boke nango bokoma na moto yo écouteur oza nango besoin sawa écouteur apo bozwa moto tant bozwa moto après boutique nande bolongo na ndako wana kuna eza musika osepela nango ntim ndako wana ya musika oyo sika boza oli bolongwa oli bolongwa bokoma wapi na yolo yo po linga na yolo yo po sepelika na yolo sa bokoma na yolo comme ça obando kende classe bien ane onde okota ça va
Ola tenge. Vieux pourquoi il y a là. Lilette. Si. Ah, shadow ya Legino. Si. Tabo koma na yolo siko ba wanoke class. Timba yo fo ba roba ya kitoko ha. Olinga pe ba catch. Na ba sandal. Omoni roba taina tozula wino tozula bango pe bilamba. Baza bilamba te vraiment. Faut tozula bango bilamba. Comme ça là bien. Ça va comme ça le lobo zo moto kala mingi te. Na voiture malili natika malili be nakata malili. Okata te. Nasa nini? Okata te. Nakata te. Natika malili. Et ça bien. Malili yango. Malili nini? Malili yango. Ça va. Oyebi récitation Tim. Oyebi récitation te. Oye kola ba récitation hein? OK. Ça va donc dès toza boye bientôt déjà toyaki moi na ndenga voiture toza kotambola na bana moi course nesika mama zali po toyebisaki mama aya lelo na ndenga discrétion po bazwa moto na bango bakende nango après wana nde sikoyo nde nyonso baza awa esika par rapport ya vraiment musika et puis courre ezalaka te baza na TVT baza na eloko te donc yango bazolinga bango nyonso même bomoni leki ya Shadrack Timba alobi pe ye il faut yolo donc yango moni tokosenga vraiment bato bazwi